Coucou ma famille, bonjour, bonsoir, j'espère que tout va bien. Partout et pas yoa pito zwami, voilà. Nzamba lola azwa lokumu, nzambo atelemisinga atelemisi biso, apesi biso lisusu makasi wana ya kotelema lisusu na mkola lelo ko partager ko solola eza na makasi na biso te donc topesi nzambe wana merci na grâce pe ngolu na ye likolo ya ba vie na biso. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Ba mama toye lisusu lelo kaka na cuisine. Kana lobaka toujours que ezalaka bureau. Cuisine à moi si ezalaka bureau na ye. Cuisine à moi si ezalaka bureau na yo mama. Cuisine na yo entretenaka ngo ndenge nini. Comment est-ce que ozwaka soin ya cuisine na yo, ya biloko na yo. Une femme, c'est de l'organisation. Au cas où vous avez cuisine, il y a 1 mètre, il y a 2 mètres. Ça dépend, il y a mesure où il y a il y a un entretenir en bien, aux ala très bien organisé biloko na yo malamu na kati ya cuisine na yo. Voilà, lavabo esika wapi to sokola ba sani to tiara ba biloko, lavabo na yo esengeli ezala propre, mur oyo tozomona eza mur oyo juste ami oyo mingi basi mingi omona awa ese kangami ba couleur et kangami oyo omona oyo eza couleur ya caro eza salité te. Voilà, omona que kangami ba salité ba mafuta lambelaka caro na yo, caro ya mur na yo ya cuisine na yo eza ndenge nini. Ezalaka ndenge nini, place osokolaka basani na yo, lavabo na yo ezalaka ndenge nini, entretenaka yango ndenge nini. Comment est-ce que osorganisaka na kati ya cuisine na yo. Cuisine ya mwasi eza esika oyo ntango moto akota aozwa na appétit ya kolia, ya kovanda, ya kosala. Donc voilà quoi, cuisine eza eloko te oyo ntango moto akoti na kati ase découragé, abaye kolia, abaye voire même komela mai na yo. Eza vraiment kitoko te. Réchaud na o place olambaka. Moi si mosusu omona sisi kolamba ba salité tangi ba nini ba nini semoule esopani wana etangi wana esesala sala ba couleur ba selo kwa ba biscuit kangami ba soupe. Donc ozomona ki réchaud mwasi ekomi na ba couleur ekangami po nini ye po na ye ayebi kaka kopelisa moto kolamba, ayebi ndenge nini akozwa soin ya cuisine te, soin ya nini ya réchaud na ete ya mur côté alambaka soki pe sota kaya soki pe ndenge nini abongisaka te. Ozomona ke cuisine eza esika oyo il faut organisation ya malamu ezala, esengeli na yango ezala propre. Cuisine na yo il faut ezala propre, ezala vraiment très bien organisé. Bongisaka cuisine na yo organiser yango kitoko, organiser yango vraiment kitoko. Donc cuisine na yo il faut ezalaka toujours propre, surtout biloko réchaud na yo, surtout réchaud, lavabo. Et puis ce qui tozui muke lisusu na frigo, omona frigo ya mwasi mosusu na kati elumba solo, ofungola frigo eza na ba biloko ebele obomba, soki oza na ba biloko ebele obomba faut tia yango place ozomona ke eza libanga ekokangama ekosala solo te. Soki ebiki eza biloko ekobimisa solo faut pas kotiaka yango likolo, même si biloko soki ewumeli pe mingi na kati ya frigo esalaka solo. Omona ke biloko ewumeli mingi na kati ya frigo esali solo, en tout cas eza vraiment kitoko te. Alobi mwasi nde bopeto ya mwasi eyebanaka na cuisine na ye, na chambre na ye, na salon. Donc ça veut dire ndako mobimba. Tant totangi ba partie wana c'est pas que eza juste ka ba partie wana ndefo eza la propre, ba place mosusu négligé, non. Il y a les bosses à la chambre après toke na cuisine. Donc ba koti na cuisine na mwasi batali façon organisable biloko na yo, façon organisera ba sani na yo, ba biloko na yo salaka organisation na yo ndenge ezalaka. Omona ke eyebisa déjà montu déjà autour kutu te, aotalaka alobi aza mwasi propre. Donc façon ka classer la biloko na ye elakisaka ke mwasi aza propre. Otali lavabo na ye olobi mwasi aza propre, ndenge organiser biloko na ye, ndenge classer yango, donc aza mwasi ya propre. C'est ça, c'est très important. To négligera ba cuisine te, to négligera ba cuisine te po eza place mwasi azwaka mingi temps. On s'azora mingi temps na cuisine, tant sous na journée beaucoup cause tant sous ça là 3 heures 4 5 heures du temps na cuisine ozo lamba ozo bongisa bloc ozo ça. Et puis moi si sous mon naza a lamba basanye tondi
ye ya salite na lavabo alambi azotiaka wana alambi non basani ntango ozolamba mama yeba mpe comment ozo-utiliser basani na yo mpo ezala mpe teke ntango osisi kolamba nati te sans fatigue basani etondi yo non sokolaka alobi ndo omoni basi mosusu balambisaka basani salite omona basani elali esalite ebele oyo ezala ebebaki nano na journée ntango mosusu ntango bamelaki ti ntango abandaki kolamba asusu bato balie basani ebebi basani etondi ye wana na lavabo po etondi na ya basupu ya madesue na ya bapondu na ya manini solo olamuka na ntongo nga vraimen eza na eloko oyo nakokaka kosupporte te lokola solo na ntongo na cuisine soki elali esalite je vous dis les maman j'espère que boyebi okolamuka ngo mpana na ntongo ozoyoka solo moko akopola ezomakuzi mpo biloko elalaki wana butu donc biloko basolo esemultiplie esangani na ntongo eza ndeni eza vraiment na solo ya kitoko te alors mwasi nde bopeto ya mwasi mama cuisine na yo région na yo place olambelaka biloko na yo frigo to pe congélateur na yo place obombaka biloko na yo ezalaka ndenge nini biloko nini eza kuna et puis bamama ebele okomona nsima ya frigo banikaka ti nsima ya frigo na ye te soki bozomona bien mwa molili eza wana mais j'espère que okomona donc ozomona ke nsima frigo voilà ezalaka toujours propre ovandi ata mwa une semaine 3 jours surtout soki oza na bana il faut talaka ta après 3 jours oki ovérifie babwakaki lutu na nsima kuna babwakaki eloko nini eza kuna ekoki kovanda kuna esali solo ou bien ebebi evandi kuna donc ezalaka vraiment kitoko te nsima pembeni ya frigo na yo mopanzi. Est-ce qu'on vérifiaka? Est-ce qu'on nikaka yango? Est-ce qu'on bombisaka yango? Sima ya réchaud na yo ndenge moko. Voilà, donc c'est très important. C'est très important vraiment. Balobi moi si le peto maman. Moi si à la rabopeto, moi si il faut organisation. Cuisine na yo obongisa yango ndenge nini? Comment c'est fait? Comment ozwaka ya cuisine na yo organisation ya cuisine na yo eza te ke moto aluka luta ke ndotala lutu soki wapi aluka kopa ke ndotala kopo soki wapi donc il faut déjà bana ke bakopo ezalaka awa balutu ezalaka awa basani abo ezalaka awa eloko bo ezalaka awa alors c'est très important donc moi vidéo mokie na ngaki na sala pona biso ba mama tozala bopeto bongisa cuisine na yo cuisine na moi c'est la sanité te cuisine na yo ko ikolumbaka solo ya babiloko la thé à babloque là 3 jours 4 jours thé ce n'est pas bien et puis ya bon soko tali oluki okomona ka ba insectes eza na kati et bombama et kota na kati pourquoi parce que o vérifiera na yo te pona yo ka karo on ezomona na ka awa boy o lekisi ka torchon likolo bongo après et siri na ngole reste ko etali yo te l'état lié au kobongisa te or ozoyeba te na butu ntango yo kolala ntango otiki biloko no ya kolia otiki biloko kuna eloko nini ekomatela wana eloko wana eboti nini elandi solo ani mpo bainsecte bepe balanda solo alandi solo anini oyo esali ke insecte wana alanda aya mpo aya kokota na kati ya ndako na kati ya cuisine na yo donc c'est très important ba maman tozala vraiment bopeto tozala vraiment na organisation na ba cuisine na biso na ndako na yo s'organiser cuisine na yo ezala toujours propre lavabo na yo mur eza carreau wana ezala toujours propre un carreau ya sain ezala propre après kolamba omona ba mafuta etanga awa omona ba mafuta etangi sauter yo tika kaka likolo awa okosala likolo awa Moi likolo na ngana lekisi mais au moins na teke maboko na ngeza na poussière ezate donc pourquoi parce que eza très bien nettoyé et sokwa maka et bongisa maka donc tant ozusi sakolamba o vérifier nyonso wana na sima wana ya réchaud na yo o vérifier nini ekoya kikuna mafuta nini etanga kinini esa ekoko na sa nini na torchonner na bongisa pona arranger en tout cas c'est très important ba maman tozala bopeto to éviter salité na cuisine to éviter solo to éviter biloko ekopesa biso maladie ekomena biso ba insectes ekomena biso ba conséquences ebele na santé eza vraiment bien te en tout cas nzambalola apambola biso nde vidéo nazalaki nango ya mokie ya kopartager na biso balobi mwasi nde bopeto donc mwasi ya bopeto mwasi oyo aza organisé mwasi oyo aza bopeto ye ana nde mwasi ya solo donc cela veut dire mwasi il faut oyeba koremplir na bacritère na yo nyonso ya kibomwasi
ntango oza mwasi oyebi ke oza na bacritère oyo oza na babiloko oyo faut oremplir faut okoka na yango c'est ça balobaka ke na mokili azalaka yakoka 100% te oui mais en tant que biso basi oyo tozoloba ke toza basi ya solo basi ya bizaleli basi ya bopeto donc cela veut dire que il faut tozala vraiment ya kokoka baye na cuisine na nga bakuti bopeto bake na chambre na nga bakuti bopeto salon ndako na nga mobimba donc voilà ozomona ke yo moko même yo moko devant bato oza fier po oyebi ke ozalaka bopeto moto ayaka na ndako no amela mai aliaka fufu ase sentaka à l'aise akotaka na toilette na yo akotaka na douche na yo akoti mpe asali babesoin na ye se sentir à l'aise donc c'est très 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 important na image tozalaki nango mpona mokolo ya lelo message tozali nango mpona mokolo ya lelo tika nzambe alola apambola biso tokutani mbala ya nsima merci.